Mbote bandeko nanga mbote nzambe aza na bino. Toloba te. Bandeko bino mtoza na Kinshasa esengeli bokebisa ba famille. Bokebisa ba honorable pona hôpital ya Ngalema. No hôpital ya Ngalema baza ko boma bato. Biso tulobaka pampamba te situnga musana nzambe. No hôpital ya Ngalema baza ko boma bato. O ngai honorable na kende na hôpital ya Ngalema. Eza hôpital ya Ngalema obe clinique Ngalema. Peut-être changer clinique Ngalema, hôpital Ngalema. Ce qui est vrai que hôpital Ngalema, soit clinique Ngalema, mais dans Ngalema, il y a l'État. Na habité sur Oezaka Kala, hôpital danoise, clinique danoise, et comme quinoise, na habité sur Karayango, mais hôpital Ngalema. Bandeko, RDC, eza sumbokate. Na RDC, oke do kufi, oke perte, mutupa yebi wazate. A on a poto, député Wabengake, messieurs. Na RDC, député Wabengake, honorable. Balingi bakombo wana. Bazolo balelo Ngalema hôpital salité ya ndengo wana na urgence bangungi bako soyo koleka libanda. Cela prouve que na mboka wana ba député bazate. Bazana bakombo honorable. Or que honorable musale ezaka na terrain. Amoni ayena yango na assemblée. Mais comment ça se fait que hôpital est comme à tina niveau ndengo wana? Mais batona bafuta bango 21 000 $. Toloba te. Toloba te. Alo bandeko, olienga mtuna loba po bozonga mabe. Bolanda nano honorable oya biki na liwa na hôpital Ngalema. Boyoka ye moko ndenga osala ba déclaration na ye. Voilà. Bana Kinshasa mbote na bino na yambi moto monene ya Congo RDC honorable Lungwana oyo bana ba Congo balingaka mingi bakino balingaka mingi. Honorable azaki malade aoka kinzoto mala motel akena hôpital au biso to yebi clinique Ngalema akoma na clinique Ngalema ba yebisi ke ozana na barrein ozana appendicite. Alors likambo eliki kuna moto engaka sala intervention docteur ango akimaki. Alors yemoko honorable Lungwana auto raté liwa na clinique Ngalema yemoko akwebisa bino likambo automona pour président Félix Sekedi Ayeba, ministre de la Santé, ministre de la Justice, gouverneur Félix Ayeba, Oizo Lekana, clinique Ngalema. Honorable Lungwana mbote na yo. Okwebisa bana Congo bazolanda yo makambo moni na clinique Ngalema. Na auto leka période moko difficile parce que na qui passe dans les Congo, na mutu na kei na hôpital Ngalema. Oh, bazongai en charge kuna clinique Ngalema. Clinique Ngalema. Na clinique Ngalema basalika ba examen nyonso. Na ba examen nyonso na bike dans un problème il y a appendicite na barin. Il fallait pas opérer ngai. Malheureusement, muto ko opérer ngai au moment où faut pas que nous opérer ngai. Docteur Abungi babenga na téléphone albi azoya babengi lisusu akangi telefone na ye na lobi soki na tikali boye awa na yo okufa nake directement na poto nakomi na hôpital Saint-Luc basali examen balobi na ngai non seulement que appendice na ngai eza bien bare na ngai eza très bien donc balinga balongola ngai yango pour rien mais danger na ngai na courir c'est que Nazaraki na infection moko makasi na vésicule biliaire. Donc ce que bango ba opérer ki ngai le temps na zela na sala ko ba benga septicémie. Donc na za problème moko ya makasi elinga me bana liwa. Mais entre-temps on découvre que échographie wana esalaka te. Échographie wana emoni eloko eza bien yango le bien mabe mais en plus de ça oyo eza na problème bango bamoni yango
na hôpital pa nga na zalaki basali ba recherche ba lobi ke échographie wana esalaka te. Alors ozo imaginer faux diagnostic wana bango balongolanga barein oyo opesa yango na moto mosusu. C'est tellement grave makambo toleka na Ngaliema. En plus de ça, hôpital lokola Ngaliema eza hôpital oyo ya l'état oyo ya monene toza nango awa na Gombe. Ozo imaginer olali na urgence oza na plus de ngungi ke libanda bangungi oyo ya minene oyo ngungi basoki basangani bakotombola bebe bake na ye. Okoko imaginer te ke hôpital monene ndenge wana toilette eza sali te. Okoko imaginer te koza na urgence oza na place ya okende ya propreté pour la toilette. C'est très grave. Et puis il faut tala négligence oyo ezali na Ngaliema, c'est très grave. Donc il fallait absolument tout dénoncer yango parce que ministre il y a santé, il faut ba disposition. Okovana na bureau kaka te, faut kendenge pe na ba hôpitaux surtout oyo ya l'état otala ndenge bato bazosala mosala okomona keza kokamwa ezala te ke yoloba te ke nakoya mokolo yaka à l'improviste okomona ndenge bazoboma bakongolais. Honorable Lungwana na ba docteur wana bosuki ndenge bokena bango na justice ou bien otiki bango? Non, nakotika bango te makambo eza na maboko ya l'état aona ti bazala condamné. Merci Honorable Lungwana pour likambo lobi ezokomela président Félix Tshisekedi, ministre de la santé, ministre de la justice pour bande kobela bazokufa na makambo boye. Merci Honorable Lungwana. Merci beaucoup. Bandeko na banzi bolandi boyoki ke na kosite. Alors ba ministre boni ya santé baleki wana, ça c'est depuis Kabila. Ba ministre boni ya santé baleki wana. Bandeko ils en a somo na soni. Donc toilette et puis bozola taba veste na lobaki Judith o kokeloko moko te na mboka modele wana. Ministre de la santé kuto ayebi na état ya hôpitaux ya RDC mais ce qui wana na capitale ayebi te bandeko nanga bongo ba hôpitaux o eza na ba province na ba mboka neti ba Bakenge Bakatanga Bambujimai soki Kinshasa salité tina kati hôpital. Bandeko bomoni nde baninga ko boma monsieur oyo docteur Akimi basale be examen na pareil moko ekufa esalaka te appareil yango epesi ke azana ba rein suna nini wana babi bon ko zana ba rein to opérer yo yepe andimi ba opérer ye Nzambe Akimisi docteur atala mutoto zubo maye asali pe loko moko te tika banda okaka docteur Akimi ba bengi ye abia bon nazoya ba bengi lisusu akangi téléphone mon cher frère patriote botala bino moko ero to sali na fari 0 heure 8 minutes ole ko vanda na ngai nous sommes en Nzambe mais faut na pesa information oyo pona mboka oyo toza ko nyoka mana yango siko bino moko lobake Chilombo aza incompétent. Est-ce que Chilombo azaka yemoko yemutu fa kende na hôpital yemutu fa kende paiboy yemutu fa kende paiboy? Je vous ai dit dernièrement que personne ne travaille en RDC. Les ministres, les députés, les sénateurs, les PDG basala rani kako yiba musala peza neko mboka oyo batu ba travaillaka fomo mona ngo changement makasi ngapa na vandi batu oyo bayaka kotalanga une année passée soki baye kotalanga bazobunga parce que basali gare moko munene pa ina vandaka il faut oya na bip na yo pokota okokota ka boito ina voiture no koti non il faut zanango e fongoli yo oke na parking no o gare voiture mais di bosu sakine ngonati donc okomona ka boite soso lukanga
une année ya pamba mutayaki aye deuxième fois abandi ko bunga zo yeba soute nzela ya okende olezo à droite ya gauche mais kende na RDC soko sali 6 mois libanda onokuta kaka salité zo bakisama donc RDC changement ta mukeza la raté kaka esa ko s'enfoncer mais omboka ndenge ni donc nangalie ba suba chili ba rwandais suba chili ba neni donc zoko boma batu partout hein na bo peut-être bazo boma batu mais oye refesende oyo pona nzambe aideye docteur Akimi ndeko nga bo sambelaka hein botika ba je bo sambelaka tata oyo nzambe abikisi ye peut-être nasala batu mabete na vie na ye Akimi si docteur abité o mo sala mutoyo asala mabete ndeko nanga soko sala mabete nzambe ko défendre yo partout yo ko kende mais zana na matoyo ya koyoka Bible sur le second l'air nyonso veillez et priez car vous ne savez pas quand ce temps viendra la nuit ou les jours tala neza la sema belé yeba pesi nzoto alors bien effectivement moninga na nini na barre sur le malade nini basa la opération orgasme barre na ye et ça OK bania ba longo na pesa on souti et même na liwa alors bon diminga lelo ke même ba député basa la té parce que ba député ngaliema basa wapi ba député ngaliema ba kendeke wapi bazo futa bango pourquoi ah mais bandeko parce que un député mosana ko kena hôpital ko kena ba école ko kena ba prison ko kena mais mes chers frères et sœurs chers patriotes vous vous rendez compte prison Makala basala on pour 1500 personnes ba congolais basa ko se retrouver na prison au moins 15 000 ya ba vola ba portable ya ba vola ba kwanga ya ba vola ba makayabo batu nyonso oyo bazali ke ba yiba kanite ba kamere basa kuna te nazana muto ya yiba kina Kazadi auta ko bima derrière bazo sala fête na ndako na ye ba libérer pourquoi parce que Kazadi muta yibaki ba yibaki ba ona ye Kazadi azana prison te yebe ba libérer nakola examiner ngo awate mais nakola son peut-être le lobby ou bien lundi ou bien mercredi bandeko eza mawa ndeko azo bango bien ba moustique na kati ya urgence eleki ba ngungio mazali banda mais ça c'est quel pays mais bandeko nanga quel pays alors le ministère de la justice allez sur la télé excellence ndenge ba lingi biloko wana excellence honorable excellence akene na wesa salité akene na wesa salité bozo bengi honorable ministre akene na wesa salité bozo bengi excellence c'est triste hein boyoka soni hein et ça soni mboka ministre akene ino fa na bureau ba nomele ministre de la santé ayebi na été ministre de la santé ngolo balé ayebi na ngoti passer na botama asala na nous jamais attaquer ministre ah bandeko toloba te même service de renseignement ba anero ba tiba villageois service de renseignement beaucoup de temps pour rater botala bo ça ba rapport est-ce que le ministre ne va interpeller dans l'Assemblée nationale non parce que si on va interpeller les députés va salité on va interpeller maintenant ministre de la santé mais il n'est pas interpellé et là on est ata ba incompétent bazala dans le monde ba incompétent RDC te baza souka donc pays mo ba incompétent na ba incompétent j'ai une fidèle à moi où tu n'as ça à comme à un aéroport portable n'est déchargé à quand tu la prison et ça raté à quand tu la prison et ça raté à quand tu la prison et ça raté c'est comment ça à quel qu'on a agence de sécurité agence de sécurité doit l'accès comment prison on peut charger pour mais déco tina niveau abimi azui hôtel pona ala na moi en attendant à 18h bazoni c'est l'avion à 23h avion à 3h du matin a raté à qui on soit nini hôtel moko zaka pembeni ya aéroport bako na air mo beaucoup rezate poisson kula siko fumu ko cantine bako perisa soki o babenga nini o chaka makelele wana soki essence c'est ce gasoil
Mutu abonde le binzambe na mata na kendetina le kanazina Turquie. Donc mutu aso mona ke na mboka na ye, ça ne vaut même pas la peine. Vaut mieux aller bien na France, Allemagne, Belgique, à l'aise. Bande ko bino ke ndenge na mboka wana. Bon makase, moi je peux pas aller, je ne peux pas aller. Non. Parce que na Coca-Cola te. Na Coca-Cola te. Na basi vraiment vous souffrez, comment vous embrassez les hommes. Oh il y a RDC, na sanitaire, on a besoin d'embrasser bango. Alors c'est grave quand même hein. Ah non, c'est grave. Vous souffrez. Donc, tu peux sanitaire, il y a la solo, il solo, et vous avez sabasi passi, na quoi embrasser bango, na minoko solo, ils ont mis dans l'hôpital, ils ont mis partout. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quel pays? Au moins dans tout tambola, net moi c'est moi qui tombe mo qui toko, mais ça va poussière dans les autres, il y a salité, ils ont le solo. Ah, d'accord. Ngati vous bien honorable hein? Albi ba ouais c'est salité. Pas y battre que soit traitement et c'est la propre pour les salité. Ndeko. Na la sabino elo moko wa eza moi mawana pasi. Totalo. Donc, comme ça, Bandeko, est-ce que vous landi moi yo bakangi na basinga mwana bato kitoko so ba bomiye mais ba ngba wana babina ba bo na kufite ipare azo pema banda la ki wana ambulance ezate. Ça c'est quel pays? Oh bien nini. Akoki ko za sauver mais banda balali wana ambulance ezate, police ezate, mutu moko azate. Mais ça, c'est quel pays? C'est quel pays? Bande ko mosama kaso kina mboka boya. Nazana mususu azape mawa mingi. Mais tosuka wana. Mwana batu bakangi ye. Bakangi basinga. Peut-être pe ba viola ki ye parce que ça moi c'est tout. C'est ce qui va viola ki ye. Bon, batu bazana babi bazo le mariage comment respiration ezali. Azana sous le fait de la drogue. Mais, ambulance ezate, moutako secourir azate, elle est abandonnée. Mboka ngoyo ezana ba député na ba sénateur. Mboka ngoyo ezana ba policier na armée. Ha bandeko. Boko nte suna mboka boye. Na monde entier, mboka ya boye ezate. Na monde entier ko mboka ya modèle ya boye ezate. Na bana bino personne travaille là-bas. Éthiopie, très Éthiopie n'est comment? Quel autre aéroport il y a Éthiopie? Parce que les gens travaillent. Oh ya bino 54 soki nini ministre ba kena ba na bango, moi ko ba piso mo ba soki na mo. Tout le monde est voleur. Tout le monde est voleur. Ba yibi, ba soki na bango, ba fandi, ba seki. Est-ce que ba dirigeant mboka na bino bazana ba cœur humain ba cœur oyo batu bazalaka na yango
Parce que ceux qui basent dans le cœur humain, tout qui est l'amour du prochain, dans le cœur humain, est-ce que Tata Oya honorable? Mais comment ça se fait? Bah, ouais, c'est sa salité, mais bah, tu vas lia. Bah, ouais, c'est sa salité, quoi, mais bah, tu vas lia. Badego, nous avons pas mon avis, non? Merci, Natiki Bino.